ba professeur ba maître ceux qui ba na benga bino banani ba lakisi o bolinga bosa la grève wana ngana telemeli bino tina énergie asuka na nga parce que mwana na nga paza na kati wana mwana ya Gauthier paza na kati wana mwana ya yo muto zo tala za na kati wana et bongo yo muto za na poto zo seka zo lobake Tshisekedi wana kokoka te et bongo yo muto za na Kinshasa zo lobake to baki ni na kokoka te ti azolo ba na famille na bango tala tango zolo ba bongo tala na famille na bino ba diplômé ba combien tango zolo ba bongo tala ka na famille na bino ba licencié ba combien tango zolo ba bongo tala ka yaya na wana aventuré na botisi wana zoko ko bana na charge te l'état nya zolo bana casino na charge tala ka tango zolo ba bongo kanisaka voilà boke tu to zo ba bokoto bana no ba otanga na poto wana ofutela ba classe ofuta Minerval bana ba tango filé tango mutu moko un Congolais est pris d'amour pour ses frères et sœurs congolais alors bi bana pe ba tango filé bozo tele melango pendant que bana no pe na français kuta yebiote belge lo kuta satane de konota ça même pas ton sang azo tango selo bana filé mais comme si ko ba tango la pe biso bana amenon to se plana binote ba monique bénéfice de bango ekiti les écoles conventionnées catholiques eza combien à lelo mais école officielle les aina ngwa gebele si ko ba prof ba maître o ba nozwa 120 000 francs bo kanisa bango c'est-à-dire que bango ba continuer ko 500 dollars na bango ba monsieur na biso ba enseignant na biso ba ya ba école officielle ba continuer bango ba 120 000 francs est-ce que justice est allouable ceux qui soutiennent injustice ya modèle wana mususu azwa 500 dollars mususu azwa 70 dollars botala kaka écart wana pourquoi tozo comprendre makambo to salate Tena beno mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo Check TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo mbote na beno luta na émission ya sibu motombo Congo Check ezali ya beno mosi Salut à tous les abonnés à Congo Check TV, il y a Yemoko les patrons, les boss ici Mutombo. Merci beaucoup ndenge bozo continuer toujours qu'on peut sabiso confiance na chaîne Nabino Congo Check TV au te bisabino chaque fois. Soko zui vidéo, tiela moninga na WhatsApp, tiela moninga na Facebook pour esala bien boyoka mai oyo Jerry Kobeto salobela ki lelo lelo ndenge zala kaka ndenge bomona drapeau na sima. C'est que tu es qu'on la politique, c'est que tu es qu'on la situation en boka n'engezo tambola et les autres ça la sous n'andeko Gauthier business kasongo autre que partager les sujets à l'élo par rapport à la gratuité scolaire oyo papa mokonzi ya ekolo a bêté la qui en c'était a bêté la qui en pena c'était makasi parce que jeunesse il faut batanga jeunesse il faut bazala na balabala te bazala bateau bazala motu bazala boanya mais tout le monde on dirait c'est comme si badongolo miso balingi bakota likambu ya gratuité scolaire oyoyo avant to kele d'abord na kosola makamango parce que les autres kosola sur des points na pesa na nous moi na mboka Gauthier business kasongo lo saka una lo sako ndeko nanga lo sako na yebike bandeko tanga ba mona biso ba sepela po na yebike ozali sanga bato mayele to bimisa pena to tongolo makambo mayele awa et puis na sengi na bango davantage ba s'abonner na chaîne oh et puis ba partager ba vidéo. Voilà, merci beaucoup les lots toza vraiment na sujet auto partager les lots ndeko Gauthier les lots likambu ya gratuité scolaire auto qui ba enseignant mususu ba komi kolela biso to futamite et biso bazo futa biso mbongo oyo peut-être o biso to lingi to futamate gratuité scolaire ba komi ko benga na bana na ba classe école mususu pe ba lobi ba prendre biso ba komi ko senga par mois na 1500 ba somba ba créer et pourtant prise en charge wana tang ba bi l'état azongi si makambu na ye makambu wana soto ekozala mais pourquoi to zonga kana ba kanisi ya mabe oyo lelo ba ndeko na miso miso bazolo ba ke Kabila zakani na fautité lelo zaki fauti ya peuple congolais moko peuple congolais a komi ko telemela gratuité scolaire malheureusement ningi nazoba bo je le dis avec des larmes aux yeux mon cœur saigne même au moni avant na répondre na mission na répondre na question soko permettre nga o bien mission mo bolikana na ba chaîne na biso benga ngo bulu yeke na tala ngo na sekaka mais na to tala vidéo moko finalement na nzoka nde bulu yeke wana
les rapports interpellé biso. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux na ebisio bazo tuna motu coup de fil et l'axinine. Coup de fil. Coup de fil oyo. Bande konanga bozolanda. Ba misupe ba otala ba vidéo oyo. Coup de fil l'axinine na ebisio batu nyonso ba leki wana na ba différents endroits muta a réussir à zate. Quand mutu moko, je pense une maman motonde ko mobo ndem de ko répondre malam. C'est-à-dire que ceux qui mokonzi mboka azoki likanisi ya enseignement de base. C'est parce que aza un souci à congolais. Bandeko, moto ya tangité, aza il ne vaut rien. Moto ya tangité, il ne représente pratiquement rien. Tolobi soki na ninga mabete, mais na makambo belé oza limité. Il y a des choses qu'on peut comprendre facilement, mais il y a créé nos problèmes. Il y a des choses qu'on peut sa réponse simple, mais on bête la bino numéro kilométrique. Vous comprenez? Il y a un niveau là parce que on a compris que le Congo le lot ont un problème il y a sérieux d'abord na katia jeunesse na biso lelo parce que niveau d'études est athée parce que maïel est athée et on a lelo et jeunesse toujours souffrir nango yango lelo jeunesse toujours souffrir nango ya Gauthier to mona ke bande kuna bisa catholique bande ba parents musu bafuta ki mbongo bien avant tant l'état azui likambwana na maboko ya gratuité scolaire bambongo ezongaki bazongisaki bambongo to sepelaki nango mais kaka lelo catholique on lisusu asoutenaki mokonza mboka c'est comme si ba guerre moko eza wana guerre à tribu ba guerre politique ya ba parti politique ou soit eza problème nini lelo ba enseignant ya catholique balobi bango ba neko zo 500 ceux qui 600 ba kozwa mbongo oyo lelo l'état zo alingi kopesa bango te wa toka wala makamana na deux volets. Il y a les écoles catholiques pour les avoir valeur dans le collège boboto na prise en charge des parents bazala qui na moi na bazala qui moi trop cher bazala pratiquement le rôle de l'école privée parce que mongo ba no foot na collège boboto c'est pareil na mongo ba foot na ba joie l'état mon ba 600 700 $ quelque chose comme ça. C'était normal que bango ba foot ba monsieur ba maître ba tant ça kuna ba professeur. Bon, tu as un professeur, tu es enseignant. Enseignant, tu es kuna, bazala pe rémunéré dans nengi moko boy. Et bon, si ko bazali ana balai, tu ndeto benga balai ki na biso na simanda kwa. Na ba bokolo na biso ba bandala. Ba epengoma na ba bandala na biso. Bango ba no toucher 120 000 francs. Donc so te beti lelo machine, to zango lokola 70 $ pamba. Vous comprenez? Mais si ko mboka baye balobi non, ezala ki désordre. Et na kati désordre wana l'église aussi en a profité à Sali Pembongo. Il y aura si dans l'union surtout 18 à 20 ans. L'église catholique n'a pas fait son argent. À Sali Mbongo, au moment où nous avons dit que nous avons dit que moi passe à supporter. Nous sommes dans le début. C'est un début. Et c'est normal que les gens souffrir. Mais ils sont obligés à accepter cette situation parce que l'État a télémis. Peto tiki la bango nzelate et bon tiki la bango nzelate yangoyo et comme kolobama ah tolobaki akokokate na ba cité awa ba discussion ezali ba te belé ba zo soutenir tala ndenge l'état aza congolais za ndoki ya bombo ya vie na yemo kwa zo soutenir ba twana bo ça la grève bino mo neko zo 500 mais bangi ba kitisa bino na 245 $. Mais ça bouzo ba na zo 500 ils sont combien ba no gagner 500 $. Na auto tangelo ezali ba école ba collège boboto ba elikia les écoles catholiques et puis na Kinshasa ba école catholique yango za combien. C'est comme si les catholiques azo telema bokonza Félix Makasi té ezali comme la copie en mbongo sur le plan commercial c'est normal ba monique bénéfice na bango ekiti les écoles conventionnées catholiques eza combien à lelo ba école officielle ezali nango akebele. Si on va mettre au bandeau 120 000 francs, c'est-à-dire que bango va continuer à 500 $ na bango, ba monsieur na biso ba enseignant na biso ba ya ba école officielle va continuer bango 120 000 francs. Est-ce que justice est allouée? Ceux qui soutiennent injustice ya modèle wana, mususu aura 500 $, mususu aura 70 $. Bota la rara et wana. Pourquoi tu comprendre makamto salate? Si ko senga na ba l'état na biso ozo senga na tata mokonzi ekolo ndenge batu musu balobi ba boto la bango ba matricule wana. Té l'autorité de l'état est comme et ya makamama sécurité. Papa bande ko musu pe basa ba enseigner mais basa na musala te. Na ebisio autorité de l'état c'est na mboko. Ndenge bozo soutenir bango na ba okena chômage. Bande ko belé ba selisi chiki na ipena bana mai ba oluka place ba otangisa basé belé na ba ipena. Est-ce que ko simba catholique yemo ka achaka ba professeur na ye ba lakisi na est-ce que ko simba l'état s'imposer papa baza ba lakisi mais baza na matricule ya l'état baza ba école conventionnée
Ce sont des écoles conventionnelles. Parce que matricule à l'État. L'État botolio matricule dans la longolo na musala. Azui musu soit tiekuna. École golobani. Tal na cha de Salemaki hein. Makamoto lobo na cha de Salemaki. Ba ngba compliqué de Idriss Déby, ay ba bo compliqué. O tu ba sala grève li banda. Ba to sikabaya ba baksepe ba ngmo eloko. Ba ko lela. Voilà, Bakolela, vraiment, si j'ai l'autre, Kanaki le Bélango, vraiment, ça fait mal au cœur, Congolais. Le bilan, on attend qu'on a Céline, la patriote, ma sœur a commis. Alors, c'est que Kabila Zarani n'a problème. Les gens ont commis sa gratuité scolaire, école, église catholique. Toka qui n'a pas kuna ceux qui n'ont pas ni balobi. Namuka vous balbagi non chic, non église. Tel niveau to koma. Donc ba côté église c'est pas. Ba côté église c'est pas bana na biso batangité. Tel niveau to koma. Ozo combat Jerry to lobaka li solo awa ngano to vente monito to tu no mona wana at never oni no tanga wis expliquer biso nan mona never zo teka tanga na yebisio mona never o teka tanga et puis ba niko expliquer ngana Jerry alobi omoni oyo soko ozi oyo atu na biso soko ozo kanzo to ndenge nini to tala ni na Jerry mona never comme médecin oyo kanzo to ninga pe na ba niko expliquer na yo ka mwa bolembu so na lamungi na tongo pona telema na mbetu na zoka mukongo fona sele mukilango habia papa ils ont déjà hémorroïde donc comme une faiblesse sexuelle t'as la chose à qui moi na never il faut attendre mais moi na wana ka so ebise tanga comme la biso je suis malade à rekomater yango sort nango lelo vidéo to uti kolanda wana vidéo to landa wana ya coup de fil ya pamba elingelo banini mais c'est pitié siko balingi bana wana bazonga na classe papa to wana bandala oso so bana mikebe ba na tongo bakeni bango na njela chiki siko écart ya traitement nini différence ya traitement wana congolais to soutenir lango pourquoi les autres enseignants qui gagnaient $70 les autres qui gagnaient 500 ceux qui gagnaient 500 balingi batikala nango bongo et ceux là qui gagnaient 70 batikala bongo tant l'état lobi bon to matana niveau moko na moi niveau moko normal et puis lobi c'est par palier na mois de septembre ba gagnaki les 5 sur YouTube bana ajoute na bango yepo ba kokisa 245 mais na mois d'octobre bango nyonso mutu ya suka a gagné au bakombola wana ba wissé na enseignement ba gagné $245 ba lobi tito comme en décembre il y aura encore une deuxième ajoute si ko soutenir mutu aboyete ndengeni to ki pe ba retomber à papa Mokonzi ekolo malgré ba mal intentionné basé belé parce que nous sommes informés ba outi ko apprendre biso siko qui est Banque mondiale. C'est comme si Banque mondiale, la Banque africaine, bâtit $1 milliard. Banque mondiale. Bazo soutenir Congo dans ma éducation et enseignement, $1 milliard non remboursables. Non remboursables. Il y a comme ça, comme ça, les là-bas. Dans le lobby, bateau bazali banda bazana souci à Congo. Mais les Congolais ont un souci à mon côté. Moi, ça me fait mal de voir mon neveu qui a une classe pour Bengani. Ça me fait mal de voir Nathalie Boulouye qui est bandé. J'ai dit pour espace exactement le glisser les bancs moi et l'eau qu'on va comprendre. Et ça la passe coup de fil mutako. Tala suko âge ya mutuana. Qu'est-ce qu'il a la tête azo tambu sa moto azana cinglé. Na lox na mutu na zo coup de fil té. Ozo comprendre déjà au pena na mutu ne et l'eau causalité. Mais ça fait mal. Voilà, ils ont ça la passe congolais tous à la congolais. Na ba gouvernement le cas qui a so talibé zakaka. Papa comme ya papa moi zakana mobutu. Bah comme na Kabila les mêmes noms siko junior netioza papa Kamine ozaka na gouverneur ozaka ministre titi et comme siko na gouverneur to le gars oyoka kaka junior Kamiende pour nini bino ba Kamiende botangaki siko biso ba kasongo moyena koma wana ezate po chiki moins Chiko lelo congolais mo akomotelemela Chiko lelo congolais mo akomotelemela o to soutenir moi na mai biso pe bana na biso pe to tanga bana na biso pe batanga pour lobby Doria Masengeide déjà na ba Paris na bi que c'est déjà un exploit Isaac Gamale lo auto bota makasongo yé pas comment na ba niveau na pe batanga c'est ça politique à diabolisation ou soit il y a guerre attribuée mais c'est de la sorcellerie et ça même pas guerre attribuée c'est de la sorcellerie guerre ya Congo eza auto zo mona wana te guerre ya Congo zali ke batu bandongolo misu balingite ba congolais to tanga pour ceux qui to tangite to occuper na biso lo côté yango moni ko na bar 12h bar etondi musique ezo beta na ba commune par commune 12h 11h bar efongwa tu te souviens ngano to kuta ba jeune mo na 7h Turbo King na mesa na 7h du matin ba omoni yango congolais lo banini nzambe kaka nzambe rosala à ceux qui il n'y a pas de raisonnement. Donc, difficulté, moi, les Congolais, quand ils ont ça, nini, na sola nini, pour les Cambos, na bimala les Cambos, nzamba rosala.
Eh, biso vraiment te ebite nzambe kaka sunga. Voilà. Voilà, ya Gauthier to comme na suka bazo signaler biso, to lingi to attendre déjà minute na biso. Ceux qui likamba ko ba pa ya tata mo kondito ya ba konzi ekolo oyo ko yebisa bango ni par rapport ya ba enseignant parce que nga na hôtel la caméra na loba yo enseignant olingo sala grève. Yo enseignant olingo bima libanda. Polo bake mbongo oyo prise en charge oyo bokota ki ndenge moko na l'état moyini. Yango moni botika gérer comme to saloba. C'est le temps pour finir à Kabila, n'a bien pu participer qui n'a malheur ya mboka oyo pendant 18 ans. Enseigner mon bazo foutre $800, $600, ozo sepela nango pona prise en charge ezaki pa ba parents. Donc yango bo continuer nango lelo. Tout ça na état de droit. Ba parents ope ba na foutre ma combien? Ba parents on appelle ça peka ba enseignante. Ba na foutre ma combien? Pour ba foutre la bino ba classe ko na $500. Te to telemela makambo tina suka. L'autorité de l'État c'est vandi. Moko nza mboka. Oya lingité to botoli matricule to jiba to musu to pesi musala. Il y a plein de chômeurs qui attendent mais ouverte pour pas qu'ils ne pèsent ça banacta. O a lingi $245 te o ba pesi wana et puis ba lobino suki wana te na mois de décembre le sous deuxième palais roya bo ba ko ba c'est la bino o a lingi te avani na ndako. Avana na ndako 2 mois soka notala a regretter $245 wana te. Voilà, merci beaucoup. J'espère que maloba bokabwani ngwana ya Gauthier to ozala lelo comme ça. Oui, il y a des gens qui ont été puis non, c'est un bandit na poto pardon, ça l'effort. Tala na famille na bino na azana diplôme d'état te tangi sai. Sungai azo diplôme d'état. So boza des gens na ba diplômé na ba famille na bino ça l'effort na famille na bino ata mutu moko tanga université. Omoni ba mbongo wana hein, bo pesa ba musicien ba 10 000 € pour ba boire bino, 10 000 € wana so juka ka 1 000 €. 500 € je pense. Année mon maman na otanga na IPC a calmement bomoni po bimisipe licencié na famille na bino et salo maman na plaisir nzamba ozanga te ko pambola on a sengi vraiment na bande ko nyonso ngane singa na bano bo ngavma na ozongela chiki. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup to lobeli gratuité scolaire oyo lelo bande ko na biso au fond mona congolais a otelemela eloko ndeko ne congolais a pesi priorité nango. Banque mondiale yango aneche pona enseignement $1 milliard. Et bah qu'est-ce les sous? Et puis budget à mon Nathalie débat moi autour les gars budget baso voter kala mingita batu baso bo budget na pesa ka muke muta sali 8 mois $4 milliards pendant 18 ans muta sali 8 mois alinga comme ça budget place wana botika politique à diabolisation ba professeur ba maître ceux qui ba na benga bino banani ba lakisi o bolinga bosa la grève wana ngana telemeli bino tina énergie à suka na nga parce que mwana na nga paza na kati wana mwana ya Gauthier paza na kati wana mwana ya yo mutozo talo za na kati wana e bongo yo mutozo na poto zo seka zo lobake Tshisekedi wana kokoka te e bongo yo mutozo na Kinshasa zo lobake to lobaki ni na kokoka te ti azolo ba na famille na bango tala tango zolo ba bongo tala na famille na bino ba diplômé ba combien tango zolo ba bongo tala ka na famille na bino ba licencié ba combien tango zolo baka bongo talaka yaya na wana aventurer na botisi wana zoko ko bana na charge te l'état nya zolo bana casino na charge talaka tango zolo baka bongo kanisaka voilà ka nenge to lo baka kanisaka vo voter kanisa pas forcer la grève pour mabeko yela yo mokonza mboka za garant de la nation et puis il y a bon fonctionnement bo boto la bango matricule wana nga muntu ndeko mo auto sala nga manzaka dernièrement azande ko na biso ya bandundu professeur apesa bana cours mais osala ba verni azana matricule te bato abongo ba osala bango misala olebo tia ba oyo balingi mbongo ba soifé d'argent ba l'état moyini église catholique tolinga kabino makasi ba intoxiqué bino te ba professeur ba intoxiqué bino te église catholique Tshisekedi soka za muluba aza étranger te na yebisa bino chaque fois mutabanu muto abongisa mboko te muluba ka ne muto abongisa mboko te oyo kaka congolais kaka ne muto abongisa mboko o alinga pe mboka na ye botika politique à diabolisation. Merci beaucoup na abonné surtout pour l'andaki biso na Congo Check TV. Merci beaucoup à mon patron, mon boss et leader à Pembe boss ici bumuto mo wako etumashi wa mume nuko etukatu jimini donc zalawana pembe na mokonzi Papa Gilbert Kankonde donc zala pembe na mokonzi et ko sala bien. Merci beaucoup na ba bonne nyonso ya Congo Check analyse oyo to sala ngo poto éveiller ba congolais analyse oyo ezate ke poto benga batu bokota ndenge yuma ya bokecho alobaka
bokoto bateki mboka mboka ba oteka combien de fois Kabila teka mboka Tshisekedi soit teki mboka politique ya mabe ya diabolisation bozo sala lelo botika ngo limbisanga nini seconde soko pesa ngai voilà boke tu to zo ba bokoto bana no ba otanga na poto wana ofutela ba classe ofuta Minerval bana ba otanga ofile et puis na okamo ya gotie eza jalousie ndenge biso na bango to komo kokana lobino balingi te biso to tanga bana na ba otanga ofile moi si na ye azozwa mbongo ya bana kutu bazofuta donc tielingo tango tisa sala nini tango Félix akoma tango pe Félix akoma na niveau ba mama désormais bana ba ofuta bango ba hotel melango le susu donc bango kuna ba futa bana na bango ba bazala bien bana bango ba tango fele mais bano ya biso tango mutu moko un Congolais et pris d'amour pour ses frères et sœurs congolais alors bana pe ba tango fele bozo tele melango pendant que bana no pe na français kutu ayebi yote Belge le kuta zatande de kono ça même pas ton sang azo tang selo bano fele mais comme si ko ba tang la pe biso bana amenon to se plana binote voilà to comme na suka vraiment ndeko za congolais comme monsieur zali congolais telema tika motema mabe futaka te to linga mboka na biso bano bazotanga lelo tala kuluna ndenge komi na ville ya Kinshasa tala kuluna ndenge komi na Congo mutu pe so atangi mo mutu ne osala bien o atangi tazana eloko te na mutu a ça n'importe quoi. On se retrouve dans l'émission Koya. Bye bye. Tokutani à la prochaine. Bandeko bozu vidéo. Boko abouela baninga. Mama Jambo. Céline la Patriote. Page na biso Facebook. Partagez vidéo pour les Congolais. Bayoka. Base nanga IDPS na Londres. Président Chibaba Benda. Koko Pangasoudi. Bikou Lebre. Frankie Frank. Bo partagez vidéo. Joli Koussala. Bo partagez vidéo. Pour été. Tout. Badongolo miso. Bayini ya Congo. Bayini la gratuité scolaire. Na kombo ya nzambo azana likolo na prière à stade de martyr et ko simbate amen losako ya gotier Céline la patriote mbote vraiment za patriote to pe mbote Céline voilà bye on se retrouve dans l'émission Koya ce qui kolo azongite to ko sala binoko biloko ya malamu boy bye bye mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo Check TV Yasibu Mutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission Yasibu Mutombo Congo Check ezali ya beno mosi bana Congo